Mbote balandi ya Radio Lisanga toye lelo na émission oyo spécial oyo toye po topesa message oyo tomonaki ezali na ntina ya kokabula yango lokoma lelo oyo etali likambo ya corona virus na ndenge ya actualité po tobanda nango nanu na mboka Kinshasa lobi mokolo mwa jeudi. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Denis Ngobila adwaki mokano ete kobanda lundi ya le 6 avril sur le 20 ezali na confinement total ya commune ya Gombe oyo ekosalema. Yango lobi ete commune ya Gombe ekozala isolé na reste ya ville ya Kinshasa mpona koevite kopanzama ya virus ya corona. Na tango balobi commune ya Gombe bato bamitunaki ebongo marché central yango mpe ekozala ya kokangama po eza na kati ya commune ya Gombe. Bibete kuna bato pe bazalaka ebele pembeni eza pe na commune ya Gombe nde basili koloba ete kuna ezali commune oyo eza considéré comme épicentre ya pandémie ya coronavirus na Kinshasa. Lingelo bete na commune ya Gombe nde esika oyo virus coronavirus esali zala nango mpona ebotaka epanzamaka na bacommune misusu. Donc efandeli wana ezali kokende a partir ya wana na bacommune misusu ndenge ekotelaki na du Congo. Yango bamesure ezwami eza likambo ya kotosa yango ya kolanda yango, eza likambo te nasepeli nango to nasepeli nango te, kasi ezali mpona bolamu ya bato nyonso po soki isolement boye esalemi ekoevite ba contact na bato mosusu mpe ekoevite virus yango epanzama. Likambo ya koloba lisusu ezali pasi to ezali pasi te ezali te parce que bato oyo baza frappé na virus yango oyo bayebi pasi wana ndenge ezali mpe baproche na bango bayebi yango lisusu mamu koleka bao nanu eye pembeni na bango te. Yango wana soki bamesure ezwami boye ezali mpona kofunga biso banso mpona kolekisa periode oyo eye. Ndenge tozali koyebisa bino likambo ya coronavirus oyo na mboka ya République démocratique du Congo, tokotalisa bino basango tozwi na mokolo tozali oyo ete eza na 14 nouveau cas oyo eza confirmé. Yango ememi total ya baka nyonso ya coronavirus oyo ebani kuna na 148. Eza na 16 décès. Na mokolo oyo tokoloba oyo eza na 5 province oyo ebani ezali touché. Na Ituri 2 cas, na Kinshasa 136 cas, na Kwilu 1 cas, na Nord Kivu 6 cas, pe na Sud Kivu 3 cas. Yango wana tokoliki ete ba autorité na mboka République démocratique du Congo bakosala ete ba protéger ba province misusu oyo eyebani nanu te na frappe ya coronavirus. Eza te mpona kokabola bato kasi koluka kosala protection po propagation ya virus oyo ekende baplace misusu te oyo nano ekomi te. Ndenge pe bazwi ba mesure ya koisole commune ya Gombe na ville ya Kinshasa bakoki kosala pe ndenge wana na baplace oyo ezali touché baplace mosusu
na kati ya République démocratique du Congo to pe ba place eza pe na malamu po batikala pe malamu bakotisa pe bato mosusu bikotisa te kasi batala na ndenge elongo bani mpona koprotege bato po kosala ete likambo oyo eleka noki na ndenge ya kosunga bato nyonso bato bazala nzoto kolongono. Kobosana te kosalela pe ba mesure mosusu kosokola maboko soki outaki libanda ata esika okei soki possibilité ya kosukola maboko ezali osukola po na koevite virus yango epanzama mingi na bato ebele kolimite yango na yo moko pe na banso bazali pembeni na yo. Sola na moto kopusana na ye pembeni te, ozali pembeni ya moto ozali kotambola 1,5 mètre au moins, respecter distance wana pona koevite virus epanzama makasi. Ba mesure ezali kozwama pona kosoulager bato na situation ndenge ezali na ba commerce toyebi yango ete ezali mpasi esengeli ete leta ata malamu wana ndenge bazozwa ba mesure wana pona esunga bato. Biso ya mikili ya poto ato fandi ebeti makasi bazozwa pe ba mesure pona kosunga bato na ba entrepreneur na bato misala ya bango basalaka ekatani bango banso po balobi bato pe bafanda na bandako eza bamboka misusu oyo esi emiti na quarantaine oyo balobaki ete bazali ba grande puissance wana sikoyo ezali aspect mosusu oyo ya lisolo tolingi tokabwana na bino ya coronavirus po boyeba ete yango ezali kofrape moto nyonso ezali kotala te loposo na yo outa wapi olobaka monoko nini oliaka nini omelaka nini ezali nde likambo ya komibatela po yango eza na bongo te na miso te na zolo te ya koyeba solo ya moto nini oyo atake to atake te maboko te ya kosimba suki ya moto oyo basuki oyo ezali bonde na atake to na atake te toyeba ete biso nyonso toza concerné pona to se protéger to protéger entourage na biso to protéger bato nyonso oyo tozali na bango na contact yango wana tokei na aspect oyo ya lisolo na biso eza kolanda mpona kotalisa ndenge nini coronavirus oyo ememi biso na periode oyo totala makambo na ndenge mosusu na ndenge elongobani. Bamboka oyo balobaki bango ba grande puissance omoni ndenge ekitisi bango totala coronavirus na aspect ya bao babi baza ba grande puissance pe économie na bango il faut kaka ezala liboso esali lokola te économie nde eza kodirige mutu nde mutu azodirige yango te sikoyo tomoni ete ezali bongo te po toyebaki mpe kala nyonso ezalaka bongo te bango mpe babeta ata bombe po baboma coronavirus tozomona te tozoyoka basolution ezobima na ndenge mosusu kasi na kobeta mandoki te baguerre bakodeklare baza nango lokola oyo président ya France alobaki mais tomoni esika bazwi manduki po babeta coronavirus te kasi ezali etumba oyo bozomona na mitu ya bato nde ezali kobundama yango wana esengeli tomikitisa toyeba ete mokili oyo toye kokuta yango mpe tokotika yango toye po tobebisa yango te toye po toboma yango te sikoyo na ndenge ya kibomoto toyeba ete distance oyo tozali kozwa ya 1,5 mètre physiquement etangisa biso mpe malamu mingi toyeba ete ya solo tozali bato toza kose respecte ezali kamba ya kose respecte kozala na botosi biso na biso yango wana ezali te distance tokozwa na ndenge ke tobwatisama tobosana moninga koya pembeni na nga te
po nalingi bato pembeni na ngai te, po nalingi moto te. Ezali respect oyo ozali na moto, po olingi te, eza kaka te okanisaki moto wana nde akoki okontamine yo. Non, yo mpe okoki kozala nango oyebi nano te, okoki mpe okontamine moto mosusu. Ezali respect na bavi ya bato, nde yango ezali kotangisa biso tozala na respect na bavi ya bato ya biso moko d'abord, mpe na respect ya bavi ya bato basusu. Nde yango ezomemela biso estime de soi. Soki oza na respect na yo, okopema malamu, mpe respect na bato basusu okopema mpe malamu. Nde bapumo na yo ekofonctionne malamu mpona fonctionnement ya nzoto na yo. Yango bozomona esika yango ezali koya koatake makasi mingi na bapumo ya bato. Estime de soi, toyeba komipesa valeur ya kose considere. Soki ozali komipesa valeur kose considere, oza na estime na yo, okoyeba ose protéger pe oprotéger bato basusu. Yango tozotalisa bino awa likambo na solidarité pe eye lisusu. Ndenge bomoni solidarité eye makasi na baleta, ndenge bazali kozwa ba mesure ya kosunga ba entrepreneur, kosunga ba malade, kotala ndenge nini bazotala susu te yo nani wapi mukanda na yo te ba enregistre boye batika yo nano wana. Non, solidarité wana ezali eloko oyo eye kaka na niveau ya baleta te, ba mesure oyo bazwi eza mpe ba mesure sociale oyo ezali wana mpona kosunga bato, ezali mpe entre biso na biso bato. Toyebi sikoyo importance ya vie sociale. Tango sikoyo ya koméditer malamu sur l'importance de la vie sociale, c'est maintenant. Na tango bato baza kozwa distance ya 1,5 mètre mpona basolola, epe masanga eza lisusu te, ekiri sangisa esili, bato bazali confiné bafandi na kati na bandako baza kobima te, sikoyo nde bakosentir malamu importance valeur ya vie sociale. Ezali te po soki amesana koke na banganda azangi nganda mikolo oyo nde aza ko manque wana eza manque wana ekomela mosusu, eza kwa moto mpe amelaka likaya soki azomela te manque wana, me oyo ngana aza koba yango ezali importance valeur ya contact social ya vie sociale. C'est-à-dire otala bato oyo babandaki komemela yo quelque chose de plus na vie na yo, na tango oyo ndenge oza na bango na contact te, okoyeba kovalorize bango malamu, mpe okoyeba nini ya kofanda na bango na nsima ya periode oyo toza kotraverse. Totali oyo yo mpe omemaka na bato mosusu ya plus, mpe osalela yango lolenge wana. Oyo omoni ya mabe oyo ebandaki kosalama na bacontact sociaux wana, olongoli yango mpo eza te na mikolo oyo, eza kosalama te. Okoki komedite sur yango, olongola yango sikoyo na kati na esika oyo ofandi. Soki ozalaka yo moko te, bato mpo ofandi na bango, contact social oza nango na bango, okoki mpe kotalela yango na lolenge wana. Soki ezalaki mingi te, sikoyo ekomi mingi. Ofandi esika moko, ose découvrir lisusu malamu, bose comprendre malamu, ememela bino nungu te, po ezali nde tango bato esengeli bayeba ete toyaki awa, kotika awa, ezali kaka mpona awa, ezali mpona biso te. Nde yango wana ekosala ete boluka kofanda na kimia, kozala na kondimama, komikitisa mpona koleka periode oyo na ndenge ya kimia. Ngai babino soki tenge nakomi na suka ya lisolo na yaka bwana bino na mokomo lelo oyo etali coronavirus.
na koyebisa bino radio na biso ndenge tosalaka direct ezoleka te depuis quelques semaines nataki yango mpe na page ya biso ya Facebook mpo na kotalisa ete likambo ya coronavirus oyo kaka tosalaka na studio na biso na Ingoma Amsterdam tosalaka en direct bakangi mpe kuna na bastudio mpona bamesure yango kaka boye ya koprevenir mpona propagation oyo ezala makasi te nde mpe tozokende te na nouvel ordre nde tokoyeba ntango nini tokozongela baémission na kati ya studio mpona kosalaka live natondi bino botondi mingi ndenge bolandi ngai tokozangaka te kosalaka na bino kokabola na ntango urgence eza kosimpose mpona kotola na bino bakamba susu kimia ezala esika nyonso bojwami mpe tosouhaite mpena courage na ya mboka République démocratique du Congo bonne santé na bato nyonso tu totala période oyo positivement ndenge toti kosolola awa natiki bino